La star du moment, Ferregola, le padre. Balobi na minute eza ya koyinda. Ure na Adidas ndeli kambu la famille. Balobi somo kuna na ure na Adidas. Hein? Bavazin, est-ce que son eza? Bagolois, est-ce que bozali? Soki bozali, bo se manifestaka nanu. Avant to kota na muzindo na biso. Bo se manifestaka nanu bandeko nanga bagolois nyonso. Wana to yoko pesa pe bambote na ba wario. Comme d'habitude, la famille na lobaka toujours et encore que non. Chez Étoile Nines TV, to betaka masolo ya nyonso. Soki eza fali pupa to koya ko beta. Soki eza pasteur Moïse Mbiye to koya ko beta. Soki eza pasteur Vai Kalambai to koya ko beta. Soki eza pe Ferregola to Kofi Olomide. Batu nyonso bandeko nanga soki masolo eza Étoile Nines TV akoya ko beta bandeko nanga na ndenge moko ya bien. Wana penza ezalaka musala nanga. Naza teke non nga nazalaka wario, nga nazalaka gauloise, nga nazalaka te naza partout parce que naza mwana nzambe la famille na système moko kaka ya bien mingi makasi. Salut chers boutous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers boutchous, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na memeli bino Ferregola, le padre, la star du moment. Star na biso oyo, ba concert et komi kolandanaka atili balobi le 24 ndeli kambo. Urena Adidas ndeli kambo. Le 24 peu juin ndeli kambo la famille ba concert eza kaka kili. Eza ya koinda la famille. Ebele ya batu ba ya kotuna siko mama Étoile omemeli biso lelo Ferregola pourquoi? Pourquoi tu es comme on appelle photo ya pasteur Mike Kalambai la famille pour na oyeb sabino ka keno nga nazalaka partout ezala ya pasteur Mike Kalambai na okota, ezala ya Ferregola na okota, ezala ya Fali Ipupa na okota, ezala ya pasteur Marcelo bandeko nanga tokokota, Sœur Deborah Lukalu tokokota, biso tokotaka partout. Donc ezalaka mwa bongo bandeko nanga avant tokota na mozindo, surtout mozindo ya makambo na biso ya lelo, mozindo surtout ya analyse na biso ya lelo. Et kozala bien nanu na yako sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois yako kota na chaîne abiso, je m'excuse, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible, chaîne moko ya ba analyse des analyses. La famille, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokoso makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka bien soki ozolandaka Étoile Inès TV zala penza ya kovanda. Bisika nyonso ozolandaka nga na osenga na yo zwa penza kiti na yo vanda. Tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu talela kape air oyo zolandaka biso soki omoni keno ba air oyo ezande ba air baliaka. Étoile Inès TV aosenga na yo kota olia. Soki omoni keno ba air oyo eza ba air oyo penza nga na liaka na nga ka mwa biloko ya mike neti bambala ba biloko moko ya mike neti balipa e otalaka yo ndeko na nga lia penza na système moko ya kitoko. Nga na boyaka na nga olanda nga nzala na boyaka na nga na tokos nyonso. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo
etali fertilité masculine bapapa tobosani bino te faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posa ya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans oko ta salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Papa Gavker amemeli bino ba makambo ya sur. Nga na boy na nga ke no ekoma batan moko mama moko akomi kobenga ke mama Étoile no moni mobali na nga mikolo ekomi boye. Ba papa bokota na Gavker kuna ba epenza na ba solution pona ba makambo na bino. Toyebi ke ba papa na biso ebele basala kama kasi. Omona sali boye aza ya kolimba tongo okoma ndako mama pe kotoyo bandeko nanga ezalaka mwa pasi yango Gavker aza wana pona bino bo benga bango bandeko nanga bango bazala kutu en ligne 24 heures sur 24 heures tango nyonso bo benga bango bakoyamba na bango bino na système moko kaka ya tokoso makasi. Bandeko nanga toye lelo na Feregola star na biso ya tongo. Feregola mutu na biso oya yembaka kitoko. Feregola ebele ya batu balela ye na niveau moko pas possible. Mama na biso to comédienne na biso ya tongo na kombo ya Mama Top Wato. Ya lobi ye kaka. Feregola ou rien. Yango alobaka ka bongo. Alobi te tango ayembaka wana musique na epenza. Ye moko Mama Top wana lata kango. So yakomi kobina bandeko nanga abinaka. Boyebi concert oyo. Tango mama na biso Top Wato. Akomi ko sale lango kanenge zalaka ko tombo lango ko sensibiliser batu ba participer la famille faut ko mona na nzembo ya Feregola bandeko nanga zobina na niveau moko bokonzi mate Feregola abinisa batu ebele abatu ba bina na niveau moko pas possible. Ezala bana mike ezala mikolo bango nyonso bakotaka na danse bakoma na bango kobina bakoma na bango koyemba abinisa bandeko ngana loba toujours soki muto osala pe makamu ya bien to ya kobetele maboko. Je suis une chrétienne ebele bato bazalaka parce que ngana sambela kananga ba musique ya frère tel na koyoka te na mama tozana mokili oyo mosusu ke na mwa super moko boye basi batie banzembo soki ya Fally Ipupa oke na mwa super moko boye basi batie banzembo soki ya Koffi Olomide soki ya Feregola mosusu toyoka kango ezalaka bongo mais oyebi kaki no ngana zana nga mutu oyo na sambelaka na kendaka na nga église na yembaka ba musique oyo te mais na yoka kango ezalaka bongo sikoyo na kote ya Feregola abinisa penza batu ebele babina na niveau moko pas possible. Tomonaki concert ya Fally Ipupa Fally Ipupa Aigle bandeko nanga concert na yepe ya urena ezalaki tokos batu bazalaki ebele na niveau moko pas possible. Et du coup lelo toye komona pe
concert pe ya papa na biso ndeko na biso star na biso Ferregola yango pe ezosalema kaka na Paris mais ba place eza ba place moko te ya fali ipupe ezalaki na Urena ya Ferregola sikoyo ekomi na Urena Adidas bandeko na nga na Urena Adidas wana ebele ya bato eza somo balobi eza mena moment batu nyonso balakisa balakisa penza ba Adidas na bango batu nyonso bako participer bakendo lakisa ba Adidas na bango olata penza pantalon Adidas olata polo ya Adidas olata sapato Adidas olata pe chapeau Adidas wana bakondimela yo keno yo penza oza congolais ya tongo balobi mutu nyonso o deja si asomba tike asomba billet na ye pona kokota lata Adidas bandeko nanga kune kozala somo les parisiens est-ce que vous êtes là kune kozala somo na minute na oyeba te soki na Paris kuna ba Adidas eza kaka encore congolais mitika te congolais bandeko nanga ekozala somo kuna ekozala Adidas na Adidas ke zongi bandeko nanga somo nde somo ba Adidas na bino eza wapi bosi bosombi basomba kaka la famille pona o soutenir star na biso bandeko nanga nga nalobaka toujours et encore bandeko na biso ba star na biso so ba osala makambo moko ya kitoko makambo moko atoko c'est pour la fierté surtout de la RDC ebela bato totiaka nanu non naza gauloise naza wario naza soki nani te mosusu totiaka biloko wana moi pembeni na biso mais totala fierté oyo ba star na biso bazo salela biso to mona rappel na ba pays mosusu bazalaka na ba star na bango ba musicien bo bayembaka ba musique profane mais mingi bakendaka na bango poto penza te kobeta ba concert na bango mingi ezalaka na ba pays na bango mais ya biso bandeko na biso bandeko nanga nzambe asalela bango grâce baokende poto babeti pe concert tango baobeta boye bandeko nanga place nyonso eza nde full na full ka ndenge tomonaki fali pupa betaki concert na ye bandeko nanga ezalaki full na niveau moko pas possible toye komona pe ya Ferregola na minute oyo babiye eza lisusu te batu basi basombi déjà soki 6 millions soki 6 millions quoi 6 millions 6 000 la famille botika pardon botika nga bino moboko makana ba commentaire eza 6 millions to 6 000 botika na ba commentaire mosusu pe toza batu moi ba 00 wana soki eza ebele to kana biso kotanga ngote biso botangela biso eza 6 millions to 6 000 botiaka na ba commentaire donc ndenge eza boye la famille ba bio nyonso basi sombi déjà bandeko nanga concert eza nango assuré déjà concert eza assuré que non salle place wana stade wana ekozala full batu bakozala déjà ebele eza te que non toya lisusu ko sensibiliser batu bakende soutenir star na biso déjà batu basi basombi babiye nyonso esi la nango awa déjà toye komona concert ya Ferregola Salema le 24 kala mingi te peut-être 2 mois après toya pe komona concert ya Héritier Watanabe est-ce que bato ya Héritier Watanabe pe baza awa soki boza kande to sala kana biso kana ba commentaire tozali bandeko nanga eosala Étoile Ines TV kitoko makasi to soutenir surtout ba star na biso la famille to soutenir aka bango soki biso to ko soutenir bango te nana koya ko soutenir bango biso nde il faut to soutenir aka bango tozalaka wana pembeni na bango tozalaka wana bandeko nanga na babiloko ya bongo ngana lingaka toujours kotombola Kongo na biso liboso na lingaka toujours yango na kota kama kamnyonso soki na moni eza ya koinda na koya pe na ye na indisi soki na moni eza ya koinda te na koya koindisa te
bande konanga jour wana kandenge basi balobi to lataka ba Adidas nde likambo ba Adidas eke zongi bo lata ba Adidas na bino une façon aussi à soutenir star na biso tala kaka alobi te ya kokende obeta na urena te ya préféré na ye akende obeta wapi na urena Adidas Fally Ipupa beta ki na urena bango nyonso bakombo na bango ebandi na ba FF Ferrego la Fally Ipupa mais quand même côté mosusu FF tomoni A tomoni E côté à Ferré côté à Fally tomoni A moi différence yango pe na ba place pe a obete la concert na bango il faut moi différence moko boye ekota ba sentir ka ke non moi différence mais Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Kwa kitoko ezande na Gavker bagolwa bokota na Gavker ba wario bokota ka na Gavker bato héritier Watanabe pourquoi pas bino bokota pe na Gavker tant bokendaka ba concert wana ba urena Adidas ba urena bande konanga bokendaka kuna na yebike ebele ya bato bazoliaka bazomelaka tant boliaka bomelaka wana bokanisa pe Gavker keno nzoto na biso eza pe na posa ya bakisi to sokola mabumu na biso kandenge zalaka Gavker bandeko na ngande likambo Gavker de suka ya makambo nyonso na système moko kaka ya tokos makasi. Grand merci na balandi nyonso ya Etoile Nines TV. Grand merci na bino nyonso bosalelaka biso confiance ya kolandaka biso bino nyonso bozalaka toujours et encore elongo na Etoile Nines TV. Grand merci surtout na Yemoko sponsor nabiso officiel, sponsor nabiso oya tikaka biso te, sponsor nabiso oya zalaka toujours et encore elongo na Etoile Nines TV, sponsor nabiso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Na pesi ye ba matondo ebele, na pesi ye ba merci mingi, na pesi biye kandenge zalaka ba accenti ebele, quand balobara toujours na Swahili accenti, ba accenti ebele na système moko ya tokos. Grand merci na Linda Bukulu, Mwasi Nzambe. Grand merci na yo talaka yo Mwasi Nzambe. Grand merci na maman Joséphine. Grand merci na maman Tina Sambia. Grand merci na madame Madeleine Keta. Grand merci na madame Gracia Mpoi. Grand merci na madame Judith Diampovisa. Ba merci mingi. Talaka concert eza na Paris madame. Na lingi na muna yo na Adidas, le 24 ezande Adidas na Adidas. Merci beaucoup na tonton héritier Yola. Merci beaucoup na madame Natalia. Merci
na madame Julia Mananga depuis Angola, grand merci. Na madame Vicky Mbonzo depuis Sénégal, grand merci surtout. Na maman Germaine, maman et Germaine depuis États-Unis, grand merci. Na bino nyonso ata soki na bosani kombo na yo, madame Bijou, madame Sidonia Siala, ba merci mingi talaka bino, basi Nzambe, basi moro tarose, ba merci mingi pour na soutien na bino envers biso, grand merci na bino nyonso. Bandeko na ngata bo la émission oyo bo sala partage. Challenge na biso ezo continuer kaka. Prière na biso pe posa na biso ezake Tito Kota. Tito comme le 24 ya concert la famille. Biso pe to totaliser 20 000 abonnés. Et au sala biso kitoko. Bo sala ba partage ba Facebook, ba WhatsApp. Bo sala ba partage na bandeko na bino mosusu kaka ndenge ezalaka. Bandeko nanga to continuer kaka na émission na biso, to continuer kaka na analyse na biso. Kandenge to beta masolo ya Ferregola. Yango na yeko pesa mwa toli kandenge ezalaka. Dans la vie, la famille. Na vie oyo ba mekaka. Ba mekaka. Mais avant komeka, tunana nu Nzambe. Nzambe, est-ce que o moninga na isiko yo? Est-ce que o moninga? Ezalaka bongo. Parce que tout le monde a rabattu mosusu, bazalaka, moi, alingi, moi, vi moko boye, mbangu. Parce que batutel, basala ki boyenga pena sala boye. Batu mosusu bazalaka bongo. Mais ezalaka nanu bien, avant sala likamu nyonso. Tunana nu volonté en Nzambe, est-ce que Nzambe o moninga? Soki Nzambe amoni yote, en tout cas ba forsaka elo côté. Ndenge toye komona lelo papa na biso Hervé Ferregola, papa Hervé Ferregola, la famille toyebi place abanda, toyebi abanda ki na groupe Yahweh Rasson de place abanda oyemba, et après à un moment donné à kota ki na groupe ya Kofi Olomide, kuna kutu aumela ki na ete Nzambe ekosala pe grâce ayaki kolongwa akomi pe koyemba na ebandeli ezalaki nango facilité. La famille, c'est connu de tout le monde, ça n'a pas été facile, mais quand ndenge boyebi travailler dur, bosser dur, yango ekosala keno lelo soki mokili ekomi kolobela Ferregola parce que ami pesaki peza atalaki ba difficulté te o ezalaki liboso na ye, mais ya bando tala kaka futur, abando mi pesa kaka courage wana na poa wana keno naza mutu munene, naza mutu amukete, mais naza mutu munene, abando mi pesa kaka courage keno un jour ekosimba. Peut-être soki atikalaki na groupe ya Werason, kandenge Werason lelo azalaka lisusu na succès te ndenge azalaki kala. Peut-être na minute oyo papa na biso pe Hervé, peut-être armosus toyo kakayete. Parce que ami pesaki ariskaki pe batu mosusu kutu ba rondimate. Alobi anaza déjà na groupe moko boye, groupe oyo eza déjà groupe moko ya kombo mesoki na longwe. Eke na ke ko banda pe yangai. Est-ce ko simba, mais ye penza ami pesaki chance. Yango ezalaka toujours bien, place union sozo sala, fongola mayeli. Tozana batu mosusu bazalaka, yeso dazo sale la compagnie, bande konanga azomi mona tina 30 ans, kana compagnie wana. Yango to mona kata mindele mosusu, soki oke osala interview pa ya mindele, au tuna yo question, dans 5 ans, ozomi mona ndenge nini. Mais la plupart à batu, surtout biso, batu a mwindu, tozalaka na biso soki okoti na compagnie, yo c'est fini. Okomika ko prier Nzambe balongolanga musala te. Mais tango okota na compagnie yo pe bando fungola mayele. Lelo to mona ezaka mindele bazalaka na ba entreprise, ezaka mindele lelo bazana ba compagnie. Lelo to komi komona na ba partenaire mususu. Mona mundele na bato mwindu mususu ba o travailler ensemble compagnie na bango. Mususu mona kutu ata fondateur to fondatrice ya compagnie eza muto mwindu. Yango ezalaka toujours bien tango travailler na moi compagnie quelconque bande konanga fongola mayeli. Mais avant au sala pana yo ya liboso
tuna nanu nzambe. Ebele ya batu ba eshua ba mona na bango na osalela pa ya mundele nga pe na yebi makambo na yebi ndenge ya kosala na koki pe kolongwa na banda yanga. Shikotango ozo longwa wana ozo banda pe ya yo mais toye komona keno e osimba te. Pourquoi? Parce que otuna ki nzambe te. Peut-être pour na volonté ya nzambe ezalaki keno otikalaka na kompani wana ti ndenge okufaka. Mais batu mosusu peut-être kota kuna pour na ofongolaka mayele akende pe ko créer ya ye. Donc vie ezalaka bongo. Adage moko yebisaka biso la vie appartient au courageux. La famille yango kaka na ebite message oyo eza message ya nani nga na oloba na nga kaka. Bino moko boyebi mama Etoile Nines TV azalaka mwana nzambe. Mosusu eza message na yo. Donc bisika nyonso olandanga soki omoni keno message o mama Etoile Nines TV alobi eye ko toucher motema nanga. Maybe vanda mo esika moko tia makanisi place moko tuna nzambe. Nzambe orienté nga, nzambe dirige nga naza na posa ya osala boyi. Nzambe aza nzambe oyo alobaka. Mosusu akoki kolobela yo ata na pongi ka boye na bandoto lali nzambe afongoli. Mosusu tomonaka batu mosusu otambolaka na nzela mutu moko yebi na yo yete mais ayeka apesi yo prophétie. Mosusu okoki osolaka na mutu boyengo mutu aye apesi yo mwa ba idéologie. Olobi mais zama kamona bando sambela. Donc mosusu vie ekindaka nango bongo. Dans la vie ba meka kaka, ba meka kaka bandeko nanga ba congolais to fongolaka surtout mayele. To fongolaka mayele. Félicitations na yemoko Papa Hervé Ferregola. Félicitations ata soki nanu concert ebetama nanu te mais topesi ba félicitations parce que ebele abatu déjà ba sombi ba billet. Félicitations surtout. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo.